Je crois que bandeko nanga basi ba komi na poto, nous avons l'intérêt boza mikolo. Bo ba maman na biso surtout baleki na biso abasi. Baleki na biso. Omoni ba na ba basi ba misu ba za ba victime. Tozo yo ka bango bien te po bana na ba yaki ko bina. Mais misu ba yeko bima ba diverger ye, ayaki ne ko bina mususu aye ba chena zemi, balaki libala, siko frustration na omoni ba zo panza makambo boy. Ba za pe ba za maboma te la plupart na bango. Et c'est la musu zo makambo na poso do yo ka te biso pa na biso journaliste nani musicien ça sacré. Ata seli ba bêtise n'engeni les normal. Les enfants là ils parlent aussi ce qui est vrai. Mais parlez ça d'une manière bien. Ah, tipo, oya zana na 11 basi. Oyo 12e magego bala. 11 plus 1 ça fait 12. 12 apôtres. Y'a madame nae. Te koloba biloko boyete za soni pona biso ba congolais tant image oyo bikolo monsieur zo mona papa ya âge ya 70 ans. 70 ans akendo bala mwana ya mwe ya ba 17 ans 18 ans même papa tabilo. Ozo mona te kwa et puis moi non zo ba te keza libala. Yeso que c'est anniversaire. Au monte zo c'est vraiment ba c'est anniversaire ba tie voilà. Aso complète ka ake boumbo. Un pasteur comme ça soit na poto a mise en examen. 11 femmes. Est-ce que supporter 11 femmes et puis vous avez que papa il est pasteur soit des azas pervers ça n'a pas problème na moto. Asa mito un papa qui est malade il faut que nous asa la soigner ndengeni bo maka pauvre moi na na CNPP mais tata ya ndengo bo mona place les na CNPP ba congolais il faut même na CNPP boter la moto mona que plus tard mona que makambasa ça les normalité. Je crois que les lots on a comme on a église, il faut tout kanga église union sur la République démocratique du Congo. Église, il faut kanga tout. Et le gouvernement ko sala ba misa loi moko ba to ba sambela ka dimanche. Dimanche kaka ba ko kumisa nzambe ba jour etikali ba tutuba kendo lona ba kendo sala parce que avec des histoires comme ça, no qui passe na mutema. Au moins est-ce que no bi ke ba doza lié na makamanzambe. Ba baby sa ba buna ba to ba krana na kisasa pona makamanzambe. Parce que bino boya ki apona musala par exemple. Ba ko sala boulot. Boya pona 3 arena. Siko yebi sanga boko mo finga batu. Muto yaki na bino na compte à label. Yaki na compte mamsu ya nini ya fondation na ye. Yango ba pesa ki visa wana. Ache bino mais siko longoli na ye. Siko circuler lokola ba sai na France. Botanga ngo bien. On a du gaz et du pétrole. Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Mesdames et messieurs, la joie a toujours été des nôtres de savoir que vous qui nous suivez de partout pour les marathons, il y a continuer à prêter attention à notre programme, il y a Congo Révolution News avec, excusez-moi, Michel Combé, Aigle Royal, encadré des sorciers. Merci également à Marno Tourna qui est derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation. Nabinotu Botal Arabiso, ça a toujours un plaisir à vous que le numéro Auto Chawana et grâce à Nango, nous sommes en contact Nabino. Peut-être l'appel est vraiment compliqué, mais il ne faut que laisser un message parce que souvent, on a bien à heure tardive, nous sommes bien occupés et ça rend un petit peu compliqué. Mais un numéro de Tchakawana, tu as un message, nous sommes transféré, de comme ça à qui des droits. Tu as un plaisir. Pour la énième photo, l'habitué de cette émission, l'analyste maison, avec lui, toi, Bordaka, le sujet, l'autre, on va parler politique, on va parler sport parce que jour J-2.
équipe nationale Coupe d'Afrique des Nations à niveau ya Abidjan les banda ba préparatif tout ti wapi tout ça wapi puis tout kende wapi to côté social parce que Maroloba ezali imbattable toujours un moment j'ai encore une fois le plaisir ya une bonne émission aux plateau ici c'est chez toi on a plaisir na monio lelo et na souhaite la bienvenue et puis mbote na bana biso place ba tala bango tout ba non merci Mingina yo bonne fête à tout le monde merci Mingina ba congolais so zolandanga ba continuer en 2024 nzamba pesi bango le soupema nzamba sala bango au-delà de veut dire oyo kana kité oyo luka kité moso senga ngona 2018 19 20 na 24 oyo après ça a débordé puis a déclenché vraiment merci Mingina ba na ngai Carmelia mes jumelles que j'aime tant bana ba koti 2024 reso bana ba sepele en tout cas ko loza bolingo ba na Carmelia Christivi Mboma dit Miss Univers très intelligente. Il y a Denicia et il y a Melvin Mboma, aîné de la famille Bois Noir, très intelligente. Il y a Denicia, celle-là c'est la plus belle. Et puis Blessing. Merci Ming et la partenaire nous souba soutenir pendant 2024 et 2023 oyo si tu commune en 2024. Merci Ming et nous je pense à toi Allemagne. Denis Marcos honorable yatika kinga item de konanga vraiment merci Ming na yo merci Ming na BBC Fungula na Louvière veut dire muta fungoli chauffage na Louvière. Merci Ming na Ida Okapi restaurant monsieur Funga monsieur na Matonge. Afungoli sumu na Matonge félicitations à toi ndengo zolesa ba bandeko na biso ya Bruxelles wana merci mingi na Mami Kakenza na Toulouse merci mingi na bandeko nyonso bazolandanga de partout à ce net moment bao baza na Chypre du Nord Chypre du Sud bao baza na Brésil baza na Maroc baza partout dans le monde entier, en Afrique, en Congo, partout. On est bien l'imbattable chura. Moi, tant molandanga, bosso, bo comprendre l'émission de la lobaga. Bosso ngilanga deux fois, trois fois. Parce que bisona moto ya maye le matio poyo. Tellement ça maye la kima donc faut landanga bien. Parce que les lopes dans la ligne émission bo partager massivement parce que ça pour la communauté. C'est la première fois communauté sur ba décision oyo. C'est la première fois décision communauté qui est dans la direction oyo. Merci mingi na yo ba question ça yo ba réponse ça ya ngai. Imbattable ngana wiki na yokio mais obosani 13 rue avenue Joseph Dijon, métro 4, na Saint-Plon. Ah, Aniris, la bière certifiée. Ah, Congola Brazzaville à la matata. Papa Wemba honnête. Bango basala ko kese na musika sika. Babeta ki wera coup d'état. C'est vrai. Bango basala ko kese na bango. Ya poto maison mère ya poto président ye musika sika de leader. Ah bien certifié. En tout cas, merci Aniris. Et puis je pense à Jimmy Bofos à Casa d'Abraham. Jimmy Bofos a pété sur une bonne place aux alliés. Et puis, il a commis ici, salutation. Il y a Moutounanga Vitesse, Djobour, le millionnaire congolais, Jimmy Belao. Et puis, ça y est, il ça toujours en botte. Toujours en bon maillot, on a PC en botte de la part de Jimmy Belao. Il y a un botte. Il y a un millionnaire solo. Ah bon, ngana absinga na pio mbote na pio. Aza millionnaire na pesi mbote. Pour na yoka trop bon total maman des okende. Jimmy Belao fite sa chobour et puis na Jimmy Belao ouais. Jimmy Belao na flat kitoko ça la biso na niveau chango wana. Oh ya solo. Oh ça côté biso. À 5 minutes na aéroport. Ah kitoko. Standing kitoko pas petit bateau emploi. En passant na pesi petit na Doubresse en Afrique du Sud. Doubresse petit na mbote belona pena l'oreille du chef. Merci mingi na ba champion yo so bazan Afrique du Sud kuna mbote mingi na bilo. Gauthier mascotte ingénieur de banque. Message azana mandat d'arrêt na oluki c'était mandat d'arrêt c'est tout okuta na ina mutu kana ya zuba problème Gauthier Mathieu sozo landanga Jimmy Chimanga porte de la Châtel partenaire à vie tika Chimanga ako ka succès tika Chimanga imbattable to kota mamon avec ce sujet bandu mso ba kota au fil du temps lelo to vaninga na to la to la muki to moni ba invalidation ça la mis na membre de députation ouais na ba poids lourd le ba Argentine ngobila ba sœur na biso ba Henriette Wamu tout le monde ba poids lourd on a nyonso belé ba tête on est tombé mais na yo moi personnellement au sein de lecture ni par rapport parce que je crois si pas aujourd'hui ou plus tard demain ba publier ba résultat il y a législatif au sein de lecture ni juste non lecture c'est ça tricherie ça qui a au sommet et que les longs de tout le monde résultat à tricherie parce que na loba ki na yo awa ceux qui basent l'élection, il faut botumbangai. Mais aujourd'hui, naza na yego mona que ils a pas si trop. Ils a pas si trop yego mona n'enge ba invalidation nezo leka. D'abord, président de la République, ça la même à la montée. Bato so zolandanga baloba ki ba jisha kinga mabe mais boy comprendre que c'était pas bien fait. Ils a qui mala montée ba saldo. Basaki na bango sans ka di mazaki sans ça au sala loko na au salate. En fait, babanga ki na bango pamba en fait.
Au monde Congo, na so basala qui transition bien. Ba candidat bas à la forme. Engeza nango bien. Pressé mbango loko obika loko moyibi ngeza la mbango. Parce que kadima mutu loko neti na élection de basala ki wana. Parce que ndé basala ni ngoni coup d'état électoral, nomination électorale tout le monde il est là. Et puis tout le monde suicide électoral. C'est-à-dire mutu loko la Moïse Katumbi déjà loi tchani wana malgré ça qui adopté na parlement et c'est kangagie déjà. Kolo loi wana est mort balier marambane. Na yebisho déjà nani Moïse Katumbi et pas Damoclès zaki na mutu nae. Donc nana ngaka lexe kai Moïse Katumbi pour so bi daki loi wana beta ki. Nani vena biso Fayulu akoko ko lekana été parce que via za na ba député te aboye ko kende après andimi azaki makasi de sous affaibli vena biso Mukwenge docteur directement na banka mwana ezaki entraîné ezaki makasi Abi il a fait sa part le reste est quand même ma population que tout le bateau makam to kende batu bakando balaki na bango penda ndenge bango ceux qui ba po obi ko tricherie obi mutu abomaka batu mutu abomaka batu za pona ko banga ce sont de peureux ndi abomaka batu so ko moni ba président ba zo bomaka batu ok mutu zo batu c'est kaza péré parce que mutu za fora bomaka batu alingaka compétition mais na ko banga wana nde ba ko sala ke machine wana komi na maboka mutu nyonso mutu so voter ndenga lingi ba machine komi na ndaku alors ce ko sala ke la yoke le lotingi pour la zolo bakeno to ko bimisana na pesa biso machine na lobaki na yo aw machine eza ya seni machine eza ya seni ndenge ni machine eza seni censé ya l'état et puis si 1,6 milliard pour na kosala mamam et c'est retourné na boka ba député na boka bato c'est que muta a publié a pesi bato nani kadima sous ordre nani ya monsieur Félix c'est que tu le moto ko ba ndengo wana pour na limiter machine na l'été ko comme na boka bato pour pas que ne ko voter président de la République je crois que tout est fait invalidation de sala maoyo eza règlement des comptes Félix Soussine il faut se débarrasser na bato wana nyoso ya Kabila. Il faut se débarrasser na bato nyoso ya Moïse Katumbi pour avoir majorité na asala makambo ya kosala na parlement ndenge ya zolinga. Yango moni bit ozo mona ba biloko ezo sala maboye. Bato faut réfléchir. Yo ndimi pena bato baye ko voter numéro 20. Ba voter ba numéro mususu. Mais Moïbe sala mikaka na ba député professionnel national mais la présidence c'est simité. Donc ceux qui Félix doit se retrouver dans 73%, ceux qui Tolandi qui Moïbi pena baisser quand na ba 40 et quelques. Donc ensuite bon, invalidation on a des tingai mutu lokola pululu singi pulu on a CP yé pena phase de valider parce que batu basali loko wana on continue mais na élection un seul tour. On a peine à 40% au l'équipe parce que ce banding comme ça bazana c'est à 40. Bandi ma 40% ngo. Ba après si banding ba 1% ba 2% papa. Déjà ba 1% na 2% pour matati na 40 za lui musika. Donc pour lulu basali singi pour lulu basali nini na linga minga mayele mais awa c'est a tomber si bas. A quoi bien na piège ya bo yebi le kamingi. Yo za député, yo to za kanunga na poto. Oso mona député ke ko vota simba suba ba PV. Bongo tina ya ba témoin nini, tina ya ba ya nini ezani. Ça se fait na ba PV na maboko tout ça. Déjà moni déjà place to sali. Yé mon côté basé belé. Oh bah il faut ba de toutes les façons nga comment on a nga makambo ezani. Il faut vraiment ba laver parlement wana. Ba mende, ba uta seria mobutu, ti lelo bazali. Ba boshab, ba pa wana mukolo za na parlement nani. Ba baati lukwe, ba mboso. Tout bochab tout le monde il faut pas nettoyer bango nyonso bacha ba jeune au baza vierge renouvellement mais ba sala ngo propre ko ça mon papa bosali mingi ba expliquer bango banda sera mobutu atayo moko combien de décennies bozaka bino moko na munoko bo simba temba il faut ça bona brutalité il y aura esa suggestion bandeko bo kende na assemblée toro ba voter ne pena loi ba limiter âge osala et puis l'accumulation des mandats voilà sikoyo comment on a limité chasse et salami le Gentini Ngobila par exemple et ça chasse parce que Gentini Ngobila asa gouverneur asali makamba mabe asali makamba la mutu ko pe wakamse ko zambe mais un gouverneur balongola ka eboité est-ce que n'engue procédé wana balongola ezaka bongo déjà Charlemagne zala ki yena mutu ala tabila mbaye ba couleur rebele nani Godempoy Muluba tout la nanu ndenge mboka ezokende tikama baluba na pekisa ko makambo bandeko nanga basi ba comprendre ngai te bandeko nanga ba kasai ba comprendre ngai nazo ba 60% ya ba inconscient mais 40% ya bien bazali inconscient ba la province nyonso mais siko to fi ba inconscient to ba la province nyonso inconscient bazali yo kangai président de la République Muluba cour constitutionnelle Muluba Seni Muluba nani gouverneur Muluba j'ai kokoka kalelo ekoloba ono ngana futa makite pendant ceux qui 18 mois solo banda kala vanda qui fils gouverneur aloba kité donc quoi pour alongoli Joseph Kabila
Katangé. Zela. Feu loin la cour constitutionnelle. Katangé. Basala qui makambo bien, propre. Et là qui bien. Par rapport, même si Basala qui. Tout ça là-bas. Le mal, ça reste le mal. Non. Mais au moins, Makambo Basala qui est ce qui s'est battu, mais il y a tout roté. Il y a Bandeko Kassa et Leki. Et ça, le mapena, le coup, la force, mon coup, passage à force. Nalo baka na yo. Bandeko Nga Kassa yo, bosso estimara. On a le France, ça fait 4 ans. So bosso c'est pas capable de détruire tout sur leur passage. Mais n'est pas aussi le Makambo est propreté. N'est-ce pas le pour moi, la géopolitique est contre Namboka wana. Ce n'est pas que Kabalou bande bazana capacité à na makamazo place bazali. Non, bako tche bikolo mususu biso le nde tozaboy. Oye biso ki musée Laurent Désiré Kabila se retrouver na Kisasa pour bazaki toyoko ba kazaki na papa Tshisekedi. Papa Tshisekedi akenda kututina ngoma wakuta na il pare. Pour na kasiko tellement ba moni papa balingaki papa Tshisekedi mingi. Est-ce que bateau soit landa papa Tshisekedi ba baluba? Pour ni tout le temps papa Tshisekedi te boy que no baluba parce que papa Tshisekedi azakolo banga naza président baluba te nazali opposant ya baluba te baluba bango bazakolo ah papa bazako mone moi dire trop azako pe saxer na makamba tribaliste wana te ya tribalisme wana te mais Félix il a donné vraiment la porte ouverte na tribalisme d'une manière ils ont bas son plein naso je m'explique Kabila côté na mboko na poto yebaki ke azalaki na papa Tshisekedi général Mayele Mbuza Moutasofa qui ça yo yebi ce qui généralement il a couffaté il a payé son prix mais qui ça tout le monde en ben descend surtout biso bana ingasa nchamba voilà ça azaki mutu ya ekolo ya nani ya Laurent Désiré Kabila mais il a moni souci à pays mais ndenge ni lelo ata kutu bokolongo la bato ngo na mona mwasi moko boye Colette Tshomba na funa wana mona mwasi moko très puissant na funa wana azo sala makambo pe bien sel makambo na funa voilà et puis secrétaire na ekuto azalaki na nani na ba ire na Sylvie Nganduna azali nani coordonnatrice ya commune Makala papa ndenge ni bokolongo ata kutu bolingi Joseph Photo benga na et puis to pesi déjà lancement pour na kokanga nanga so ba moni nanga ndeka papa Tshisekedi alwa so moni Kabila boka na boya nae batu nyonso tu ya este Masisi Uvira Butembo so moni ka nanga boka nga ya sana mandat d'arrêt international ba sportif congolais o ba congolais so na diaspora futu kanga nanga Daniel Bossa ko tel boma yeta poto a niveau akozwa purada moni ata na Saint-Denis a to sima ko ma pe kotote purada bangola ba ka purada nanga za mal moko linga arranger pays na biso en fait nga funa za la réaliste tozaki na premier moko oyo omoni ngala lingana lo ba vérité pour ba comprendre que to lo ba ka mabete tozaki mwana mboka na biso Laurent Désiré Kabila président de la République Jean-Pierre Bemba kaka o le la ko monter les mains ça qui na ko c'est les rébellions ay ba kiti kaza congolais pour sora na ndeko na yo to bongisa mboka ata yaki na ba Rwanda ngo tef na sala rébellion bombi ba Bemba sangana ba Uganda ba yepo na mboka wana papa na ye Jano Bemba lobi mwana ngai armand ministre économie à l'époque papa Jano Bemba lobi soki penoza mwana nga longwa na groupe ya rebelle wana ya ba armée wana zonga awa bubosani soki toza mwana nga te na lakele mabe vous vous souvenez pas de ces paroles de papa Jano Bemba aujourd'hui tu es sur le même problème pour nanga non on peut pas aller jusque là on peut combattre Félix Tshisekedi na ba pratique na ye to ko combattre nenga zo sera ba élection les habienté ba fraude nenga zo même politique na tribalisme mais accepter nanga comment ba mboka nyoso tout le loba na ya 12 ba osala ba iPhone ba zo sala ba Samsung mboka zo de biso zaka groupe armé rébellion Willingoma nani mais non jusqu'à quand on na mon colonel moko na ba libérer qui na Edi Kapende à peine ba tu ko grâce présidentielle à se retrouver kuna na nanga mais yango na zolo makasi to ko za la kaka bongo teke tout ça yango na lobby que c'est ça le problème c'est que Félix Tshisekedi écoute na ba problème moko même ninga za na j'appelle ma face préparer ba bengani pe ka ndi ba bengani bato même camera akaiba ninga préparer ninga kokende parce que ba luba basala alliance na mutu te mais oui parce que bon so basali bata Kabila basali bata Katumbi zaki mutali bosali kaki na France 24 je vais soutenir mon frère dans toute ça l'opposition radicale mais politique il y a pas d'amis il y a des intérêts amis la politique a intérêt na bango to ya peuple ce que tu vois au peuple est-ce que Fabien Gagnant le français bien les intérêts là c'est l'intérêt des peuples ou l'intérêt d'amitié il y a pas d'amis alors entre les amitiés donc ce qui est intérêt baby donc ce qui est intérêt baby à peuple à te ba kufi na bango ça dérange pas mais bango intérêt bango za la bien c'est quel pays on peut gouverner comme ça au monde est-ce que yo bisa makabebele to que to zonga yango na so ba invalidation na za nango ndenge bazo procéder ça normalité ba ke nango brit trop même ba to so mo na comme ben règlement des comptes koto Peter Kaza diazoloba muluba koto Godin Poy muluba ndeko nanga Shekoko muluba koto wazo taki bate mikolo mususu mais non on peut pas ce qui batikeli ba on peut kongo un jour ba otika na ba kaka mais 32 ans Mobutu asala ki wana
Kabila le baga ovanda 18 ans, il a tika ngote, bango peut tika un jour. Genre, eza malamu, te fois ça la yango d'une manière propre. Merci beaucoup, Mbatable Chouramboma. Et ça, d'une manière propre. Mais je voudrais également qu'il y ait un retour pour la vision des parties, pour comprendre de leur mot. Peut-être que toi, ça va donc là, c'est peut-être Souki, dès qu'on a besoin, il y a un rapport. On a besoin. On a salle interruption pour nous dire dès qu'on a un sujet brûlant, on peut ça numéro aussi. Parce que ça va dire que mon tout ça rota l'émission, à l'émission, n'a su copier numéro, mais il y a bien qui a un passé dans numéro. Bah, Kozwangai d'abord dans TikTok nangai, l'imbattable Chouramboma. 2024, il faut commenter à 1000 abonnés. Non, combien d'années 51 000. Il faut s'abonner grave na TikTok, il y a l'imbattable Chouramboma Bolinganga. N'ayez que dans ça, vous énergie, vous me donnez rien. Non, ça par amour patriotique. Vous s'abonner, c'est gratuit. C'est gratuit na abonner na TikTok. Nanga bolanda ba information ma koyebe na sala wana. Numéro nanga zali 0033. Mokilinyo sozali plus 33 France 7 51 51 77 80. Donc 0033 7 51 51 77 80. Au Beninga partout na WhatsApp na yamba na zape na secrétaire. Donc c'était ça. Ma table toujours. Ouais. Ngai na gina to réfléchir ngana to za bongo to sori to réfléchir. So bandeko baby so baby to kendara souvent so to ti awa to kendara na var. Mais là, on va comprendre que tout ça, la VAR, mais miniature, il y a VAR. Moi, quand j'ai vu cette histoire, je me suis dit, avec tu vas te réfléchir, ça a mingi marambo. Il y a des qu'on a vu ça, Bengami va salir dans Zambé, au bazar censé qu'on canaliser. Au bazar censé qu'on canaliser, parce que mon tas sera dans un estomac, n'a sera en sur la ligne. Mais somme de sakani na mon limon, c'est très très dangereux. Bato batila bato maboko bato imposa maboko bato basala mabele ya molimo ezali loko moko esenga ba blague te notre élément total absolument balé rapidement ba tenir biso rigueur te oh pasteur Cass tipo oyo azana na 11 basi oyo 12e makeko bala 11 plus 1 ça fait 12 apôtres ya wana na madame na ye te koloba biloko boye te za soni pona biso ba congolais tant image oyo bikolo monsieur zo mona papa ya âge ya 70 ans akendo bala mwana ya mwe ya ba 17 ans 18 ans même papa tabilo ozo mona te ko azam et puis mwana ozo ba te keza libala yeso ka c'est anniversaire monte zo sepela monde ba c'est anniversaire ba tie voilà aso complète ka ke boumbu akanza on dira kuli on dira kuli donc ninga za zo ba te ka ke boumbu ya papa ya mukolo ndengo on a et puis la deuxième image pendant que poursuite judiciaire salami contre pasteur Cass papa ya mwana ye moko ye koloba ici nous avons le pasteur Mathieu qui est aussi mon beau-frère. Moi je suis le pasteur Daniel Mabiala de l'église primitive du Seigneur Yeshua à Kinzamvouet. Je suis le père de la sœur Meda, celle qui est aujourd'hui la femme légitime de notre pasteur Pierre Cass. Donc là, papa, a pas Mamoutou. Déjà, on a comprendre. J'ai donné ma fille au pasteur Pierre. Il a donné. Constaté qu'elle a atteint. Après avoir constaté qu'elle a atteint 18 ans. Lorsque j'ai vu dans les réseaux sociaux ce qui se dit, je me suis dit, le monde doit être sérieux. La mère de la jeune fille, mais vous donnez déjà l'âge. Je pense pourquoi je viens de faire cette vidéo et je vais encore vous envoyer une autre vidéo. Merci, l'essentiel est à moi. Nous avons tenir biso regarder les autres sali format musosu ya VAR parce qu'on a un léger problème technique qu'on va incessamment régler d'ici peu. Si sous la mission pour régler le problème, pour on a VAR biso habituel. Imbattable de toujours, on a vu l'essentiel. Moi personnellement, j'ai été choqué. Il a choqué nani? Na makambo na moni ya mona on a papa on a Cass parce que ça moi ade na basimi ba lepe o bakima déjà libala ne. Après ça, il remontada. Il a plus de 28 enfants. Donc moi, je crois que les lots, on a comme on a église, il faut que l'Église église union sur la République démocratique du Congo. Église, il faut qu'on a tout. Et le gouvernement, quand ça là-bas, misa loi moko, bah tu vas passer la carte dimanche. Dimanche, quand bah eko misa nzambe ba jour et tikali ba tutu ba kendo lona ba kendo sala. Parce que avec des histoires comme ça, nous qui passent na mutema. Au moins, est-ce que nous que ba doit lier na makamanzambe. Ba baby ça ba buna ba tu ba krana na kisasa pour na makamanzam. Un pasteur comme ça soit na poto a mise en examen. 11 femmes. Ozo ko supporter est-ce que supporter 11 femmes et puis ozo mo que papa na il est pasteur soit des asa pervers ça na ba problème na mutu.
qui est malade. Il faut que nous la soigner. Ndenge bo maka pauvre moi na nsemi na CNPP mais tata ya ndengo bo mona place les na CNPP. Ba congolais, il faut même na CNPP botala mutu o mona que plus tard o mona que makambasa a les normalité. Au nom de quel verset biblique ngala za na chance kotanga Bible bande tisuka. Non na mona makambote. Voilà l'église congolaise. Mais ceux qui ont pour Makambongo, Kadima, je salue à passer Denis Lessi. On a sali allié na biso pena laisser partir mon peuple. Il pena allié Denis Lessi, je le salue en passant. Il faut l'église est convoquée pasteur. Au monde allié na biso. Pour y a ça qu'on a accepté tout ça. Allié na biso. Roger Baka, je le salue encore en passant vraiment évangéliste Mbote Belé. Les moindres de tous. Les moindres de tous, Roger Baka et puis Moutoumoko Kimi a qu'on a été Onésime Mingindu. L'homme de 3 points. Mais c'est image au total a besoin d'un zone basouté. Donc nous avons l'église qui est tombée plus bas. Voilà l'église Yalelo Ezaboui. Comment un pasteur de l'église aye kokota na kata ba pratique oyo ya kozwaka bana bato kobala kabango plus de 12 attention mona même na église ya nini ya ba musulman basala kango boyete même ba musulman. Et puis les papas azoloba ke na pesi mwana na ngai abalisi ete donc ba pesi mwana na volonté na yete ba contraindre mwana il y a pas consentement. Voilà moi y a consentement. Défaut de consentement et comme Marelo Moussousou. Défaut de consentement comme Maranini. Comme un viol. La pénale déjà, ils ont déjà viol, ils ont déjà harcèlement, ils ont déjà au sécrétion, au peut ça moi na makasi et pas y a soit disant pasteur. Namboka na merci mingi na colonel Mimi. Mikos, merci mingi. Merci pour la moussala qui toko ça parce que les a département na. Il faut pas qu'un mouto à ça la prison. Pour comprendre que à la propos le quoi ça comme à 12 ans comme à 20. So bakangi était. Mais nous sommes dans la Bible. Les Salomon que nous parlons, Salomon a dit maïe le kolekabiso nyonso, Salomon a dit na bozu, a dit na 1000 femmes, 1600 légitimes 400 concubines. Mais na souka na le but tout est vanité. Osumona muteleke biso na basi, pour to kasaza na basi mbalo na basi, et muteleke biso na 1000 na souka na le but tout est vanité. Et l'erreur encore d'une femme c'est quoi? Ya basi belé ndengo wana. Maïe le nyonso tout Salomon azalaki nango. Se retrouver la femme. La dévieille. Voilà. La dévieille destinée. Et puis il a choqué le lot. Moussa est dans un bazar. Explicité. Et puis ce moutou passe. J'ai fait fongue. Mbote mingi na place aux Olandangai. Na mwasi na place aux Olandangai. Moussa est dans un bazar raté. Moussa est dans un bazar raté. Moi, c'est maman Françoise et Namoutou. Donc, Mossari Nanzamba Zalakate, c'est Dieu qui choisit son serviteur. Voilà l'inverse des choses. Jésus-Christ n'a pas moyo. Yo, comme on est comme Pierre. Pierre, comme on est Pierre. Tous les 12 disciples, on a yé moutapona bango mbapona ko zalaba disciple à Jésus. Ah, au moins ici quoi. Plus loin encore, la Bible dit. Tango bazui Paul Bible zoloba ba ebisi basai na nzambi mais Dieu le Saint-Esprit dit tchelanga Paul mupanzi akomona ndengeni akosouffrir na kombo na ngai. Actes des apôtres. Il faut lire la Bible. C'est Dieu qui choisit. Yango moni aloba na batuke, ce n'est pas moi qui vous ai, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. En plus c'est moi koloba verset me sepelissanga, nul ne peut venir à moi si mon père ne l'attire. Si ko yibi sanga basai na nzamba tondeli biso ebele ba ko yiba ba mongo na poto ba 2 millions d'euros epai baso sentaka basi ya batu epai bana ya batu epai baso kanga ba ona botel epai basai na nzambe le kutela monoko epai basai na nzambe baso se permettre ba komi na abonnement na laisser passer ya nzambe. De quel Dieu o bango ba servira parce que nzambe na ko benga et puis Dieu quand il t'appelle il te donne un signe. Dans la Bible, mon bateau son zambasa na bango, azako pesa bango toujours signe. Sikoyo mutu wana komaka ngana ta mosali na nzambe, banga mosali na nzambe, respecter mosali na nzambe. Ba soular. Na si lesa ko kolobaka. Ne touchez pas, balala wana. Wana phrase ba faible. Balala wana. Pasiro azolanda ngai, aya na Bible, aya awa na Platon na sengi défi moko, aya ko expliquer nga wendenge bango le bakabaza ba we. O muna ka kolinga ko yate. Où est ce que que mutakomi wete où est ce dispositif bon zamba chaka na mutu nyonso. C'est comme une grâce. Voilà, une dispositif de la grâce que Dieu fait à na mutu alingi. Azo ki grâce on appelle ça qui na Samso. Abi que souke le grana mutu na yote.
oza nazirien Samson na buzo bana yemo ka kota soki ka veut pas Dalila bakati ba suki ba te wera ba miso. C'est bon, continue. Si on a prouvé le sous parce que yo la nation le cause mayele. Est-ce que yo ça sir Samson a passé wala Samson fande kana mabolonga ya Yesu ka pa na mabolonga mwaso bakati Yesuki. Il a une pratique il a fait que et c'est pour ça qu'il nous a mis au monde balengo longola ke na suki wana. Troublage mutu. Essaye nini? Troublage. Au rejoindre ngai. Omoni ya ezabe na mu komputer to ni mission yango kaka seki na beta ba passer ba kosa ka oh Dalila achaki Samson na ba genou, wa bi genou. Genou ko katsa mutu suki. Il nobela ba interdit za gi atusha gi au seki hein. Section makasi hein. Omoni ke oza defa pasteur. Donc, nazo kende. Dispositif on est na Marie, mère de Jésus. Gabriel ego sabiki aussi grâce ya robota kaka mobikisi. Marie, mama ya nani ya Marie mama ya Jean, azoki pe grâce à robota Jean-Baptiste. Grâce wana eza partout soko bandola ndoko mona ezokende belé asala ngona muto alingi. Grâce wana lisusu yango elobaki pa punda ya Balaam. Punda lobaka te chameau lobaka. Chameau loba nzamba wendere ka po Balaam comprendre que ce qu'il a fait c'était pas bon. C'est ça wendre quelque chose. Dans une faveur il fait. Voilà. Asala ngo pe na soso pas Pierre. Soso tanga lela 3 fois na c'est pas de sobe que ce soit la ponani. C'est seulement Pierre qui a compliqué. Diamba wendre loko ponga na yo kalikambutel yango mona baki atabino boy na bino me mabanga o ekoloba mabanga eza biso tozoloba akonde mona ngana ba lox bloka mato ina tanga na za plus de 7 fois pasteur no mona ngabo mais nzama na linga ofunga église te po na ko koma na buso bande to bande ko no so comme ma pasteur ngala ça baki aux président de la République ici kuta lisusu et puis nzamba décevoir alors baki on a na cher candidat ya nzambe pardon entre pas candidat ya nzambe akendo échouer na mokilo nzamba sala et puis vina biso akamba lisusu nzamba ke go voter comme il faut papa tout ça là pas problème na mboka na biso oyo il faut église bakanga il faut ba pasteur congolais il faut ba tia bango na prison recyclage donc ba sala kaka ninye muza salaki bazui deuxième ba tia na tout l'église à ville à Kinshasa mbongo so bakabola na deuxième ba okanga église et puis ba sambela kaka dimanche c'est tout parce que les restants des jours ba sala ba activité musu parce que ba ko kobouré ba to ba crâne boité toute la journée à venir moko ba tout ba ko ba boulou place na débat à l'époque où j'étais à Kin na ngazaki likolo na premier niveau na rez-de-chaussée na nga église na gauche na ngai na parcelle voisine église en face église so ezati toujours muso ba yema be attends on ndako kokate faut bien mais na lobby bosko bana ba kotanga mukoloni mukoni ba professeur ba kozala pas maîtriser le mineur que temps ba tikali na prier sans cesse ba bosani ki bible ka lobby il y a un temps pour tout non prier sans cesse wana eza na yo moko muto ko prier sans cesse pour déranger quartier en même temps prier sans cesse mais ka bible lobby il y a un temps pour tout yo ke kutu na barumbu côté na bino awa na Saint-Denis ni immeuble mo za na la Brichao plus de 40 églises eza wana ba congolais azali koya mwana nzambe Yesu azali awa Yesu azomina note bakolo azana nzela koto Yesu kamata Yesu ma mulimo nzambe elangwa Yesu omuna muto lamba mulimo lamba boibu bakachere basala makamona c'est son na ebiso eza deal omoni ba église omukolo wa kozela ngo omoni yango moni na poto na France ba dissociaki église na pouvoir ya nini ya mokili boy balobaki ba omo kwa katarwa mutu ba moni ke soki ba associer ngo ça ba bêtise trop et puis là où il y a beaucoup de pauvres c'est pour faire un riche tala ba passer so azola nanga na Bruxelles wana tala bonyo so na France en Allemagne na Londres bayaka babata mbongo te ayaka maboko na makona bible ne maiko escroquer batu le lo comme millionnaire comme finga bino pe non professeur lokuta donc na ko que pasteur ka ça donc moi na yo qui passe na place à papa wana na ko koloba ne mingi te za pauvreté azofa na kinza fouet mamsu pasteur ka ça apesi moment taba après ça yazo monde abalise na muta balonga o ka balise na un perverse mais église evandigne et puis Congo mobim heureusement to bandi ko bana poto na moni bande ko suba même Israël mutombo mutomande fois pembe sango mande fois pembe pa lobeli kamango Israël mutombo vraiment selinga plaisir Paul Beya meilleur veut mon cher ami selinga sali bena mandat d'amener mandat d'arrêt il faut ba kangaye asa ko loko samba te et puis papa on ninga lobi ka nda pesi moi na ba pesa ka moi na te c'est un choix que la Bible dit nzambo ya mokolo mokili oyo azoki mutaliboso parena mariage à mokili eza nzambe na bolamu ni na bolingo na ya lingi batu na ya sai na sa moya monike lio azami balé empuko azami balé mpesa azami balé banyama so habité na c'est la petit po ya fantiro ya mobali oyo mumwasi asale liye mwasi wa benga Eve mobali azaki na pongul ala muko la tuna tani nezala ki abandi ba poema buzo bande ba mesana
Voici cette fois-ci, l'os de maison, cher de ma chère, on l'appelait la femme. Ça, tout n'a pas de moutou à où tu as. Et tu as vu le bas. Et les qui. Santi, papa, moi, c'est ça moutou, moi, c'est une zambasa et nagua libella. Moi, si on a mon arawana, azal le rôle ndembi, azal le rôle aïe, azal le rôle moussouli, le rôle. Moi, c'est ça, zambasa est un phénomène très compliqué. Moi, ce mon agawana, yo mon atata, nana camarade, nana moko, moi, si na ye moko, bafanda andak mome. Ce qui moi ça que celle de aïe godongolaï mais moi si na ye moko netationné kasi nzamba sala bango na gumo basala mystérieux batwana para be piste na bango biloko moko boye baba kifungisi mafanga nzamba sala bango soka sala bilamba za ndenge mususu akoza so baza bo za ndenge mususu baza compliqué alors mutu anengo na basali mutu mais mukolo oyo Adam asumukaki ayi kolobote moi si nzamba pesa nga yeye mtasali nga betizo nzamba pesa libre arbitre na mutu pona moi si na yo mema pa yo le ba même église ko ko moi si église te moba une église te ku les royaume des hypocrites pona moi si na balabala pona moi si partout za ina ba famille présenter nzamba ko agréer po mokolo ko beba o le baté que ah nzamba tala mo assumer c'est ça nzamba tia mutu libre arbitre o assumer lelo mwana soki lelo asui problème na libota na bano banini ngai te papa mutabali sangai est-ce que lelo banzamba ngo église primitive yango wana ce sont des infantilités passées papa ce sont de la émission ce sont jusqu'on a poto ba 2024 au moins 2024 ba senga ba offrande te muto bato senga bato offrande il y a 12000 le quoi comme en 2024 il faut en 24 € ou bien en 24 000 est-ce que so monter mutra zando 2400 240 oya nango pona o peut s'offrande pour la famille na yo pour na bana na yo nzambo ya sala biso apesa biso paiement gratuit les dieux là qui vous aiment les dieux là avant que obota mala limama na yo na yeba ki yo asa na besoin 10 000 na yo po yea exister po tiena mokili donc yo pona yo nzamba bosa na bango mais nana aux des gourous ya secte ce sont des chefs coutumiers ce sont pas des pasteurs voilà les preuves yango le beta nani butsunangai ya Israël Mutombo de Paul meilleur vœu mon cher ami na madame qu'on a bundes en tout cas plein de bonnes choses na bino ba nous connaissons pas pasteur boutique orgueil bo pesa biso ba prophétie et c'est réalisé bozonga boya bo s'excuser auprès du peuple de Dieu bo lo bageza ki bino moko za kinza même tatinda ki bino te mais nasi na démontrer que nzamba benga comme nzambe asala mutaza la serviteur na été bango ba komo lokola bata catholique celui celui qui même qui se charge de sa croix qui me suit biyongo ke so akura no lando ke do sa ti nzambe fa benga yo so ka benga ko peso ba dispositif mo ko peso ba biloko musu papa yango moni to kama lo Moïse afungola ba mer rouge to kama lo ba biloko salama ya danger nzambe so ka sa yemo ka benga ko pesa yo don Dieu ne se répand pas de ses dons qu'il a donné tant que yemo ta benga yo yango moni Samson malga ko taki ba biloko sama ko tanga bibiboye avant Jacques kaka parce que Dieu ne se répand pas de ses ozo c'est section yo c'est comme casse point et ça le bien bon ndeta que Samson ko sa bato afana na mi pebi bendete tipo la avantira côté ba bêtise trop nzamba lâcher. Mais on veut la petite sœur propre, la maman des garçons, Nana Taka, mais on veut la petite sœur propre place aux allées, Mbata Bechura, mais les lots quand même, on a que tout de la dernière sortie médiatique, ou le bel cambo, il sportif pour télémi. Motivation n'a bien d'abord, il y a bien qui est beau télémi, les lots. Et où tu vas puis bandi non nene. Merci mingi d'abord na ba sportif nyonso baza na monde entier. En fait avant na likambo ba sportif oyo marno zwanga pena po sportif bana ndaku landa yango pena bien. Komela nga na commentaire na komona. Pona nini to moni ke ba sportif fo bazwa les devant. Yo za mwana barumunga na mwana kingasani. Ezaki na makamusu oyo ba soda ba ko ba police ba ko ya mona ba ko kite meso ba benyi maître akokoka likambo wana. Ako calmer terreur wana, ako calmer situation wana. Nanda kukuto koza lo yo sala umba kombi. Malebe kingase kuyela kwa mboka na ngai. Wera yako kosa bato na longola ki soki 70 pieds ya nini noke zaki ngamba zaki na kati na kolele Elvis. Na baté onyo so mona wana. Donc on faisait des choses bien. Nazoro aboy Colonel Elvis akoma maaki major à l'époque. Le général Colonel Elvis azola ndavo ebi ke mutazolo bachura. Et rôle ina zako jouer. Je félicite encore Shai Matondo. Super flic, Moutoulanga en Afrique du Sud, Mbote Bepa sur l'Andangaï. Qu'est-ce qu'on faisait pour nous calmer la terreur? Avec tous les risques. C'est risque à payer, mais bateau est déjà proche Nabiso. Bas sportif va y nakata mboka obozo landanga partout dans le monde entier. Na lo baka France na kozonge la ngopona na landa na pesa bino moral. Papa répondre ngoza mutu. Lelo nde tozaki boye na ba tomeli nyoso tozaki nango na kata kisasa bato ba yebi. Bato nyoso ba réglementaire sauf bas sportif. Surtout des combats. Et ça qui les bossos sont bali musiciens. Ah, yo que no bala musicien.
bato bamelaka diamba toyoka témoignage ya mama Amazon na famille na ye toyoka témoignage ya mama Bia presque bato nyonso baza kolinga so bamisien te mais lelo nde tozosola soki fale aye na fere obe héritier obe wase koye na famille na bino baporte efungama ta 20 boyebi ke mbongo ese ye tozalaki na bato lokwa bapaster baki bato paster aki moto ya prière chemise elemba soko fufula kopola mota kofu ekatani mais le tala bapaster nde baescroke bato bakomi na mbongo so paster ekobaa na famille na bino nana koboya paster lelo ka Moïse Mbiye wana nenga bike na yo ba na famille na yo ndozola na momwa nde bofungola ba porte ebele na bakoko babando fukama ba réglementer moké ba joueur pareil yo que no linga joueur à vite à l'époque on a serait ba mamale serait ba muturanga Tyson Kayembe na muturanga olinga mingi lebo ba kasu pauvre nana que nos joyaux Tyson taille nana que nos joyaux ba tout monde dit ah ça passe trop mais les ba joueur ceux qui chancellent mbemba bino ko ba na famille na bino papa yo moko so ba kena ba koko wando fukama ba so c'est un problème quand yango dans 2 jours hein mais naoya kaka lelo oyo ba sportif kaka des combats ba boxeur ba judoka ba karatéka ba self défense kickboxing muay thai UFC toutes les disciplines confondues à taekwondo nena nous te réglementer té to saka ka soko ko ba na famille ba sportif ba to yima munaka boxer moto ayeba ko bondo beta do bazaka na bayebi ka ke bo pona ye sportif a combat fa beta kaka poza na mbongo te or to sa na sport moko za noble bato bakoza na mbongo mais bazo mona ngote bino ba sportif ozola nanga na ndako bit nanga pe combat nanga yango ba pesa ka ba médaille à titre posthume na ba musicien ba zorango na koboya te bande ko na biso ba pasteur est-ce que ba déco somo ba décorateur sportif moko yo zo landanga ba judoka o même à titre posthume ba ko décorer on bazate ba boxeur bazate ba karatéka bazate discipline même na full contact na kickboxing même biso grand maître ko fo format biso le na télévision bozo c'est pela bo papa kele voilà est-ce que ba ko bonani ba sala yango te j'ai salé en passant Félix Oazé quoi merci na ma belle Manzombo abimi felinga phrase bona c'est pas bi mettre Chura Mboma la force qui résonne non mais pourquoi la force qui va non force à part bitumba ya balabala force peut qui t'a rappelé sur ma collision et raisonner c'est ce que j'ai fait maintenant to raisonner ce qu'au terme ya bitumba te ba gauche droite côté hyperkit au mouvement to raisonner ce qu'on a terme ya mutu penez de la force de raisonner on a toujours comme un nyosologue abunda wapi si ko moni je okuta na ba image no comprendre te ba to yebi na bango ba to ta nkota ba marteau eza ba yebi na bango ke o azolo bana loba yebi soki ba to so vana nda yango loba soko yebi parcours ya mutute ko ela ko commenter ko juger te benga ta noko na bino 10 ans passé loba yo zaka sportif ko yiba mutu ba zolo ba mettre Chura Mboma lembata auta wapi mamuso mamunga beta ya na bino mamuso na beta fie na bino yeba ate donc na beta ba te bele pa l'époque quand na zo bunda ngana na chance ba image na ngezali so beti na YouTube ko mona ba image atankale ya kala ezali donc to fandi na poto to ko mona ke batu bakumi ko finga batu mabe batu bana bauti kisasa baye awa na poto bazo finga batu bandeko na biso ya poto baza ba journaliste ba chroniqueur ba chroniqueuse ba YouTube bazo finga batu na niveau moko ba parents ba lembi ba mama ba toujours les chaque fois ça so ba rapport papa bino boy batu baluka ki musique ezonga mais tala retomber oto eko zo leo na makwa musique mutu nyoso na ndaka zolela il voit que ce n'est pas possible ba insulte moko oyo ko bimate tango bolinga na mobali na yo kozaki na mbeto biso to yeba ngo pona nini tango bozali ko bimana bolinga biso to yeba te bosala ki en cachette siko lelo ko les baby aux une déception bato ba kozala martyr ko ka mafinga na bino bato ba kozala martyriser ko yoka buzoba na bino osalite ndenge ba ko bimana bino ne ba ko sala bino ndengona ne biso na ba parents bazola nanga na ndako alors ba sportif nyos to na monde ati to sanganaki to sana association na biso les sportifs en marche initiateur na ngai mona osola na yo. Donc, et ça qui décide au moins ça déjà en place bandaka là. Alors, bah sportif va faire des non, trop, c'est trop. Donc si c'est les devant. Papa to sala makamoko na poto awa, bana ba kokima dans 3 mois, to peut sur 3 mois. Au moins ni bana soit finga sur internet. Ce qui baza maman bana. Un jour va retirer bon candidat na préfecture. Vous traquer bande comme ça ba combattant. Na ba journaliste tozoya nazoya. Na ba ke ozonga kawana bon ba combattant ba finga. On a déjà travaillé avec ça. Non, il faut discuter. Il faut généraliser. Tu en général. Tu sali ndenge biso ba sportif. Tu kendaki na Versailles. Si on habite au Kendaki, on a le matin à Kendaki na Versailles. Parce que moi j'aime pas le langage. Na salaki ngai. Tu kendaki na ba sportif mususu. On a demandé comment tu kosa la police moko pour na ba anti-valeur o ezana nina biso poko finga na eleki makasi. Ba ici sur le bifo bossa la pétition. Bossa la plus de 1500 pétitions signatures. Boye nango. Boye na ba image ya bandeko na ya basi nyonso bazo finga bato na mibali ba chroniquer na ba chroniquer na zolo ba tout
tendance confondue. Il y a Fali, il y a Ferre, il y a Wera, il y a JB, il y a Kofi, tout le monde va finga wana. Héritier, tout le monde va finga. Bah si ce faut to luka avocat, to luka maître Doris, to kutana naye, to kutana David Kombe, maître David Kombe to kutana naye à bientôt ao. To que comme ambassadeur à Bruxelles coûte à facilité déjà. Il y a déjà petit problème. Pour tous en après moko, tant mon passeport est aussi là. Ozola nanga mama ozo finga na télévision. Yo kabi nenge to nenga mo makamu nenge sala. Okozana besoin passeport mukolo kende kuna ba ko boye lo passeport, ba oboye la yo. Ba ko so bena komo na nonga komo na mais yo déjà tout ça déjà na ba fichier ça yo déjà. Communauté mute fundi mais communauté sportive. Fichier est-ce que elengi nango zanini tozo luka to benga Teddy Riner tozo luka to benga mama sala biso nyoso to ba sportif wa minene ya mboko ba pesa biso pe signature na bango na Bruxelles pareil petit tono yo kuta déjà d'accord to luka pe nani mutulanga nani o mususu nani o ya biso akina ni o ya biso akina muta 100,000 Martin Bakola on appelle besoin signature na ye on appelle ya grand frère na wana alors tant to sali pétition wana to yebisi lunga makato yesi ambassadeur OK pas de problème bon tine la liste ba ka sonner ba kombo na bango to yebite mais qu'est-ce que vous to sala ba bêtise vous avez numéro de téléphone na pote adresse mo mamuto ye barate même mon fan na ke pas mutu yeba ke esa adresse na to ya mutu par mutu wana ba ko soyo neto ke siko to pesi ba kombo na baba na baso so zo finga batu makasi na ya mibali nyoso to wana to pesi ambassadeur mukolo bako ya awa pona papa boko mona obini basala ka fichier esa kasi ndenge za ambassade siko Bruxelles en tout cas ambassadeur on a félicitations ambassadeur à Bruxelles il a travaillé aza muluba te même de quoi on a travaillé makasi fichier es moko sala pona batu wana oyebe na ambassade oyeko luka passeport na bana enda boyaka pour que nous relever oui maman oza congolaise mais oza na problème moko na biso awa bon zonga ata dans 4 mois 5 mois oya lisuto ba total a soko changer na si ba se on ba kutika makambo dans 3 mois awa c'est ça c'est qu'on a trouvé na biso pe na Paris démarche c'est le même démarche to sala ngo pona ba passeport d'abord pour que le souffle kanga bango yango wana to kende su musika to su brigade moko to tche en place on appelle ça brigade nengo ba maloba qui 60% ya dialogue 40% ya passage à force donc il ngolo ba soko fingi mutu na suka image to élaborer ce kaza na makasa ko beta yo okobeta mama kasi pour ce ko fingi ya mabe donc il faut que nango bongo banga parce que il y a des fois dictature les arabes là-bas ba sportif nyo surtout jana tangelo ba combo. Mais oui, qui rappelle la violence est interdite. Quand c'est faire violence, quand c'est faire justice c'est interdit. Versailles déjà, quand tu pas sur ma camombi là. Tout ça la milicité. Tiens, il y a aucun accord les sous volontaires. Tu as déjà pas cause l'afficher. Vous comprenez te? Donc bateau sous ba finga kawana tanga komba ba yebi bango moko ba uti kisasa no bazala kawa. Na bana basa internet wana. Kaka tango finga kawana. Biso za na poème te biso traduction kaka ba pesi. Au cause la devant est fait. Na pesa exemple le qui na ngai na linga kemi. Leki nanga grâce mbisi mukolo ko zoya na émission tout nae tanga botaka mo ane bebe na kitoko na zalaka na yo wana oyebi ke ba compliquer kai pona ba image wa mona ke ya sala ke zalaki be mais zalaka na ba makomaki bazo mwana ba tie mopanzi pe ba tie mopanzi alela fort andimate après ba avocat ba tout na ko so comme ça aux azaka sincère petit nanga grâce mbisi je le salue en passant après ça ba ninga ba ngol leçon si ni tete l'intervention ba ya avocat donc baza capable ko zelo bana po mono za et pas mundele ba mambila bi baza perverse basure baza bata maladi on dit aux stable mental aux stable mental pour so mona muta so sala na direct moi na zo la bio tika na sala makamnanga oh makamni moi na zo le occuper moi na occuper direct pour finga bato to so le ngoma disposition wana et ça li biso bien moko et puis to so siko ba sportif to so ndimi ba accompagné par qui gouvernement na biso ba sportif ninyo basana yo o ba même moral là na c'est pela pour la question en tout cas na kin na we otu nga pe na kin pour bosser mais malgré ba beta qui mais ya ka to sola to sukola to élucider équivoque azan to ça na besoin na yi ozo c'est kapone c'est qui na sepeli donc ozo mona tango to fandi la sepeli pour na moins de blessons wanga des blessons wanga fils de l'homme mobali kitoko mobala mwasi na yi ya ga na mwasi moko fidèle neti ya noirite na non c'est bien comme ça il est beau et puis là l'argent et puis voilà yeba kanja papa fidèle tina suka moi si nazo moi ça mala continue c'est ça na maître Zico le grand Gozuel oui maître Zico non grand maître Ajido Yamboko voilà à grand maître déjà a signé déjà pétition na yi to ça na maître Moïse John le leader maître John Moïse a signé déjà Jean-Paul Ngambe Mujahidini a déjà passé à fall na yi maître Baz Badibanga a passé à fall na yi maître Tamari ya karateka pesi déjà fall na ye maître Ken Nzengelo so ba vena so kalawana to consulter bango déjà d'accord bu double one tozo ya
kanga la machine de guerre écoute azo biso po yazaki déjà mbila ye déjà muta circo libela abi wala kutu basie muke kanga la machine de guerre siko na ba maître muso ya biso oyo toza tozui maître toxique nyama solo Embusu azawana Embusu kidu wana butulaka maître Zamba pe ya mi azali Jagger Mulenda po ya déjà soda ima mondele kaka yekuta ko ide biso na makamwe belé le rapproché du chef maître Mouze lisusu ye pa azawana déjà maître Dika maître Nzombi Dika na maître Nzuzi ba mapasa boy moko na Londres wana batu na biso ya Paris awa na Paris sous tozuli lisusu ba jeune oya awa pour to sangane ba jeune boss ni Gilen Oboko ouais na bango so wana kati ozui maître Cobra webi Cobra biso à Paris awa baza na kati wana groupe oyo kozala pona kosala ba chefma Axel Mavinga bo ba komona te bana awa bango ne bakolo makambo yebi nde bakokanga bango kokamola bango litoyi à tout moment tango ba olianta ba meter Mose Mpoli bakamola litoyi Axel Mavinga William Kiana azapa Grisili ye pena azakutu mwana awa pe entraîneur awa ya kickboxing Goliath Bilau petit na biso mo boxeur boy Robin Gele Ebotu asa yekutu aza par terre sakanate Likeli Pakombe mauvais coup asa pe wana tozana Trésor Abicho asa pe wana tozana Chic Norris mona matete Chic Norris tozana Check Fou Junior asa pe wana papa makambo ezawa et puis tozana liste baba msuba ya kozanga ba ya kotombokela nga pardon c'est là en tant que les basse garde ba wana basse garde du nord bango baza basse tozo omoni basse garde du nord sa base bitumba parce que tozo linga bango to bi moment intervention bango ekozala il faut pas traquer bano ya basi na mibali faut pas la traquer faut comprendre que poto ça pona ko apprendre il faut ko taba cours ya kotanga ba ménage et ça pona ko finga batuté c'est là papa ba komba batu msuza drapeau blanc ya pembe wana ba jeune ko ba jeune pena Messi Ajido drapeau blanc tozana Seda Yoka mabanga cheval blanc azawana toke na Bruxelles sikopo tozi wana Paris et champion les à Paris non Mandembo na Lille ka awa Lour Mandembo azali papa comme on est yango ekozanga te nazo ya papa tozana maître Makumba ngambe kumba bango moi c'est alila moi c'est chemin fort les casseurs peut te côté ika siko mais les casseurs tu as déjà état d'esprit na ye aza déjà na biso bambo ebola kotaka déjà zalaka na kati j'ai déjà mde konanga bambu ebola Tony Mukumbusu les grands Mukumbusu mais tu est qu'on a Lyon pour faut utiliser toujours utiliser pendant rayon nyonso il faut mon baza envahi na Lyon ko to na Medi Makengo maître champion patron toza na imbattable Loma ya Kacher toza na Baja Funi toza na Foure Kokoro ya Matete toza na maître Leko Bidozer na di Congo na ni mutuna biso mwana mamanda nga Maurice Loma oso comprendre toza na Sefa Monima ye pas ça c'est fort là masanga Lour Mandembo déjà aza déjà nani maître Coré na Toulouse na maître Pagui donc ba jeune on a surtout parce que ba sportif to benga même surtout to tengi ba kombote bazali mais tous autres travailler na bango pona ko traquer bateau l'état ça autorisé biso ce que tikali ambassade na kisasa sikoyo yango mena bibo sembi ba ici biso normalement le quoi na kisasa peso continuer kuna to ça na bakindingu to ça na bano to finga batu batazi belé kuna il faut maintenant muto to beta kiawa nani Bosembe le quoi là ça président c'est ça je me porte garant na sportif aya touro to vanda to sola to ko zoyene aéroport to ko vane tranquillement to sola to ça y orientation mbila ko to si ça pe na kisasa da colonel Mimi po yem ta sokipa makambo na mikote donc ce qui bakangi yo au sali ka nino na bazu Mimi colonel Mimi azu atindi madada mene ba yino balaki so image ofinga ki o moni que ça diffamation ozo finga muto po na nini po yo ça porter parole ya wera ou bien ya jibe ou bien ya falu be ya faire siko ozo finga muto po na nini donc au moins si bato bakangi bango bongo moi 3 mois 6 mois na prison makambo ekosila voilà comme toza na ngolo o ba sportif nyoso partout na monde entier ba sepeli na Londres kuna toza
maître Baina Modrigo tozana maître Ngandou ba maître basé belé kuna na Londres Londres penga na bi maître Blaise B quoi coach olympique asa kuna na maître mutu apembe mona madia matete ndola soma shiro kama matete shino matete asa pe wana na nino nani susu kuna par maître Baina nani susu ngo kuna ba maître wa belé na Suisse kuna tozana nani ondeko biso nani za kuna Suisse nani communiquer mi maître nani maître za na Suisse na gelor ngindola baza kuna donc tout ça moi ebelé au bazali donc bande ko nga bo poussana wa ki kombote bo poussana tous à l'ensemble to vanda poto si ça fleur o biso to za capable ko sili sango batu musu ba ko sala ngote tolobi to so bon batu te tolobi to so traquer batu mais la Belgique met un Ndobo Azali hein et ta na bossa nani na bossa nani pardon na bossa ni base à Bruxelles to za na Fabala Fabrice boxer na biso petit soma boxer azawana yekuta déjà prêt tozana Fantomas ya boxer petit so tambola kuya tambola kana makonference bien avant tozana maître Tigre azakuna tozana Tirbonganga azakuna tozana Yannick Yenga yebena so Yannick soko OK message faut benga biso plus rapide parce que yende falanda bango mingi mais tozana pena besoin Ken Piana na France tozana besoin na Ken Piana soko message o batindela Ken Piana ba sportif nyonso bana on a besoin na epo ye to zana besoin to solane to zana mo muke pour na makamususu donc ba oyo batikali mama finga no ndengo mesani yeba ke to za simana yo ombre zali yeba ke na simana yo to zali partout na benga 2 mètres très importants so bazangi de makambo yo ezamato maître Giga Masombo et puis na maître Richard Nyangwile il est ancêtre judo il y a dans États-Unis il y a na biso maître Richard Nyangwile OK c'est bon déjà pour moni ba kombo il y a format imbattable ndobo donc ni coach équipe nationale sous maître Bakoyene maître Dadi Bakoyene maître na biso moko ya Kauka maître nani ya Kauka zana Lyon na bosani komo na eboy kombo ko ya maître na biso Kauka wana maître Ogibo Yaka azana na Lyon kuna donc vraiment esalinga maître Bison pe azali maître Bison mobizona ozo kanga ipo ye azaka trop violent ko sakanate yesiko pour ba petit na bazo mono ndire ba komi na poto il faut ba finga mutu nyonso ba respecter te biso to na besoin sala musano za journaliste kitoko osa chroniqueur wa makamba vina yo tout so ba sala ngo bien biso komi ya ko finga ba mama ba to ba komi ko lo ba makamba mabe et puis na kisasa lisu mila lobi na biso boy il faut passer la réunion benga wera JB Kofi Fali na fere pour battre bazalo ko ba kije na bango bazo engagé orchestre te Fali nem dasela ngo bien yine mutu na a se désolé na bango non na lingi na ngate lettre wana ya Fali ba dozo comprendre te ezelo ko a boy ba d'incliner atiki bino na nature parce que bino boya ki apona musala par exemple ba ko sala boulot boye pour na 3 arena siko yebi sanga boko mo finga batu muto yaki na bino na compte label yaki na compte mamsu ya nini ya fondation na ye yango ba pesa ki visa wana ache bino mais siko alongoli na ye siko circuler lokolo ba sai na France botanga ngo bien et ko kende partout na ambassade yusko ko voyager ko sani pour boye la arena sili bo sali ba bêtise ba zongi sibino siko ko zo biyo ko zongo sani tini ngana fois en équipe nationale ya kisasa na ya Angola tout ça n'a pas soit bien de service ce que l'ingo voyager ça kana benga ngo attestation de bon na ni mot de sortie benga kawana collectif si ko so bobi bongo ce que l'ingo kene mo c'est impossible faut pas comme malisusu fédération fa comme bongo telescapdo ba kei ba tikali ba zo mayele ordre d'émission yango on a fait ça ce que vous avez ordre d'émission ko ça so finga bat je crois que bande ko nga basi ba komi na poto nous avons l'intérêt boza mikolo bo ba mama na biso surtout baleki na biso abasi baleki na biso omoni bana pa basi ba misu ba ba victime tozo yo ka bango bien te po bana na ba yaki ko bina mais misu ba yiko bima ba diverger ye ayaki ne ko bina mususu ayi ba chena zemi balaki libala siko frustration na omoni ba zo panza makambo boy baza pe baza maboma te la plupart na bango et ça musu zo makambo na poso do yo ka te biso pa na biso journaliste nani musicien ça sacré ata sali ba bêtise ndenge ni ça normal les enfants là ils parlent aussi ce qui est vrai mais parler ça d'une manière bien. Merci Churamboma. Sans blesser Batou, sans le makambo. Mais ce qui est comique à la négociation, ok, dans wana. Ombre, osana Bruxelles, bande ko bazara ba ko sepelisa yo. Ko banga na yote boko bimakate. Etao. Boko yo. Merci mingi na bande ko suba landingai de partout. Ndiko biso za derrière caméra onani ko be kiminga nani. Yanene image. Nene image mote be na yo. Donc moi je crois que nouveau abouti sous. Si. Abouti sous. À la congé paternité. Ah bon. Toi zo bota mingi le quoi malien. Donc na biboy. Merci mingi na bande ko nyo suba landinga. Oh c'est kapwana. Non, c'est qui te la sepeli. Et puis nous nous marier sous Popol Mpasula. Donc mote belé. Tika makambo wana. Nalobi
Et puis tant bana na bazolo la makamana banazo ka bazolo bo bana na bazolo makamana c'est là bana na ba hobi mana batwana te moi ça le la crique papa to za kilo ndenge nini mukene na so ba kotu na se ba cheka tui okotomba batona ba na eso que landa bana wana merci mingi na Carmel et Carmelia mes enfants Christy Vimboma mes jumelles Christy Vimboma donc bazali Carmel et Carmelia Christy Vimboma dit Miss Univers, très intelligente. Melvin Mboma, bois noir, aîné de la famille. Et puis Denisia, celle qui est la plus belle. Et puis Blessing. Merci mingi na sportif nyo suba yoki likambo oyo. Je crois beaucoup côté likambo. Partout vous avez besoin à Bren Abino. Oza na compétition te oza sportif. Eza la otika oza sportif. Ceux qui osent compétir les sous-te mutu ezana force ezana nzoto tia force na to raisonner ensemble to luka flow esila bato akoko finga makaboye te tongo midi poko batata ya bato moi akufi na envers ba poignarder mettre moi kasavo bois voilà donc makamano surtout et donc eza ba problème trop donc vraiment tozo luka solution na ba sportif nyoso bazana monde ati ba vena biso nyoso ba sportif akala na kisasa pe a bientôt to kozala wana parce que tant to kosola na bosembe to solina colonel Mimi to kobenga kiwaka pour bango une association sans frontières les awa bango ba ndenge ni bako contourner kisasa na bana ninja baluka neni bako zo bango facile bon bako zo facile na kisasa biso to ko civil le sous mettre pebele bana ba tendance muta mettre maza tendance et puis azo kanela mutu to sito buki yango déjà ba mettre bele bazo kanela bazo kanela na généraliser ba mettre moko za tendance ya mission parce que to ko déjà parce que ata bazo finga mutu boyo po sepelate non jamais voilà donc ne bazo finga na finga de tout bord nengo neza bien te yango to lukela solution c'est tout. Merci donc merci mingi na bandeko so merci mingi na Ida Okapi fungoli restaurant mususu na Matonge merci mingi na BBC fungula na Louvière merci mingi na nani na Mamika Kenza na Toulouse merci mingi na nani susu bandeko mutulangai Denis Marcos na Hollande merci mingi na Api association et puis tozana après moko mwana na biso moko oyo ba soda ba violenta qui est 7 ans passé procès na ngoza na Dobini. Et so dans les 9 til les 19 ba congolais nyo so bo les gars na Bobini de temps en temps ça de 9h à 19h chaque jour azo samba til les 19 congolais ba force vive ya sika ba combattant ba résistant to kuta na wana to pesa poa na famille wana pour ceux qui ba arabe melenge za ndenge mususu merci mingi na bandeko so balandinga ba komelanga na mona ba commentaire numéro soso merci na pesa déjà plus 33 na mokilinyo sozali 7 51 51 77 80 merci beaucoup Mbatable Tour un moment ngape na bengi ba en tout cas de partout na Marseille wana na moni maître Abido Samba maître Teddy Matadi maître Igo Kole Kosovo na bengi ba maître nyonso beaucoup talikambo wana po to lukato chatimia parce que ça la vraiment bien merci na bien tout botala gibiso le numéro qui est affiché c'est le nôtre c'est nécessaire de nous faire parvenir vos suggestions et vos remarques, c'est grâce à ça que l'émission continue d'avancer. Je vous dis, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine.